Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.
Je passe ma séance nous ceci notre kende et na morgue toyawa il suffit mutu azana liloba moko ya koloba pona ndeko na biso mwana na biso soki azaki na likambo ne aza kolinga lobeloko moko aoki oloba na miso ya famille po famille eyeba déjà so mutu azana eloko ko se prononcer pona makambo ya mwana na biso ndeko na biso camarade na biso il peut se prononcer. Akoki koloba eza te mutu ata moko alobi te nsima lisusu koya na ndako te koya koloba ngai te awa nde totuni mpo famille nyonso ezali aloba eloko nini Jenny asalaki obiye boza na likambo nini lokola aza te toleki na etape wana soki aza na nyongo na yo ubie yo ozalaki na nyongo na ye soki likambo nini olobi mbala moko awa soki otikalaki mpe na mbongo na ye loba ubie eloko na ye olobi soki ye mpe azali na oyo ya yo loba lokola ezali te toleki na etape wana koya lisusu kotuna kuna na ndako te. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. On va dire la prière parce que les psaumes 90 déclarent l'homme est la poussière et Dieu retourne l'homme dans la poussière. Nous allons prier. Yahweh, c'est toi qui es l'auteur de l'existence de l'homme sur la terre. Tu nous as donné Olivier et tu nous le retires. Nous te disons merci. Nous te demandons seulement, Père, que tu puisses faciliter la tâche. Seigneur, oh Dieu, l'ouverture à notre fils d'aller en paix dans cette terre. Et aussi que tu les reçoives dans ton royaume. Que tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe maintenant, puisse être pour ta gloire. Fortifie-nous au chemin de retour. Nous te recommandons Maman Hélène, nous te recommandons Papa Tibanda, nous te recommandons Cynthia, nous te recommandons toute la famille. Jean-Pierre Tibanda et puis même de la famille Hélène. Et toi seul, tu continues à nous faire du bien et à nous fortifier. Que la terre de nos ancêtres, que la terre ici créée par Dieu, reçoive Olivier en paix. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bien. Soma kitisiko. Ah, Jenny, Jenny. Niko nasema unatia kichwa chini, nikakala kimya, Elisami nasikia, Elisami nasikia. Ah, Jenny, Jenny unanipa machungu Jenny. Ah, miomo,
nataka mafesha bele na keke, nataka kufatisha watoto wangu keke chini. Yako kwa kio lo mwema ngo mswara place. Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez. Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.